HP Media, Site Kitoko, HP Media, Sita Gayara, HP Media, Sito Evimba, HP Media, Sito Gayara, HP Media, Edo Amani, HP Media, Sita Gayara, Edo Amani, Epons Moko, Edo Amani, Pons Moko, HP Media, Sita Gayara. Je vais me dire si t'es qui te croit. Je vais me dire si t'as gagné. Christian Zile, petit mopo, moi ne viens jouer. Je peux me dire. Je peux me dire. Je peux me dire. Je peux me dire. Kindoki politique, monsieur étonnant. HP Media, HP Media. Héritier Kobi, na studio Erlin, na Katianjili. Ria, ya. Voilà donc fidèles internautes de HP Media, bonjour et bon week-end partout dans le monde, vous qui nous suivez. Vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville, à Paris, à Londres. Vous qui avez choisi Tonton de la presse congolaise, Tonton Juvenal Kibala. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup parce que vous avez pris désormais rendez-vous avec nous. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous ferons, vous le savez d'ailleurs. Nous le faisons et nous le ferons. Pour vous, uniquement pour vous informer. L'actualité est dominée par l'album C'est mon tour de Vienjura, le 30 juin, nulle part ailleurs. Balobi monde entier, ban États-Unis, ban à Paris. Balobi l'album du siècle. Par rapport GDG, Lelo Oyo, bonjour exclusivité Mobimba. Tu repères Sabino ba somme sous nulle part ailleurs, Oyo Botika Oyo Gramoté. Chez Tonton de la presse congolaise. Mais nous débutons cette émission pour dire merci beaucoup à Héros d'Alombre et Bébé Bokechu Confort, la femme aux classes mondiales. Merci à Yolande Nzenzembala. Merci à Yves Malou Kinshasa Makambo. Maman Lissi Malangi, na Allemagne, Kanengo Lolaki. Les ming, moi Moronda, Kalamingi te Oyo, les 30 euros CP là. Il est avec moi qui je dis bonjour. Ouais, Givelt. Ça va? Ouais, bonjour, bonjour, bah, tout le monde, bonjour, bah, Mengimi, bah, diaspora, oh, bah, soutenir à Vienjora, leader à Sankisi, leader Sangwa. En tout cas, bonjour, là, bah, on a surtout, bah, les lobos à décider. Les lobos à la décider, Azana Koshidanga, Christian Ozil, Petit Mopao. Ça va? On y est en zone Petit Mopao, à vice-président mouvement. Néanmoins, tu vas ni président na vice-président. Ngana président, ko tanga badan tete. En tant que Vienjora, il y a un habit président. L'homme soit pour ça na habité que fond ba présidente. Donc en tant que Vienjora, il y a un habit président. Il y a les véritables maestros de Petit Mopao, les véritables maestros ya Mwindo. Mais tu as un maestro. Non. Mais Fabregas. Il va bon, il va sous bazana bango. Mais est-ce que véritable? Et ma véritable puis il y a Mwindo. Vice-président, le véritable maestro. Paye à Mwindo. Ça va? Et puis Mwindo yango. Il y a pamba te yangolo. Comme Mwindo musoko moi te. Mais est-ce que vous avez mobile à Moulaï ya Mwindo alors mobile à cher? Aza cher na poto. Christian Ozil mobile sa moi si. Non pas bochina été. A bochina été. Mais moi ba fiancé à Moutou, mais a balate a botate. Mobile ya Mwindo vice-président ya Moufa Moutou et salaka. En tout cas ce qu'il bon le simbi pour na Moutou na ye et salaka contribuer ma castal aza mystique. On me question si dans la forme on va expliquer à Christian Ozil. Bato Rasara na tie vice-président na Zoba. Ya na Zoba te. Ngana ko kata na yaza. Toke na TV ngapa na kata na loba likambo na koki réponse te or répondre bala moko. Na ba misanga nyuso ninga bango. Mais ba ko lala Christian Ozil mamango mona abotolinga. Vous comprenez? Donc ye mutune salaka. Somo ba kero ba sal na album na o ba kero nyuso to ba sali. Moni to sala bo moni rolio kende ba mutu ba la kisala ka ya yesko ele kaka.
bango to balaksanaka ozilo moni boy mais est-ce que ozilo omoni ingénieur ibna ingénieur omoni boroyo Diego ite kicha guitare wana ko kicha yango wana mamo pe simbi pe de sur album e simba ye yongo vice président mouvement to ke mutu esalaka sans polémique ezaba ma polémique te ba misela ngande bazawana na ebi mayele ya moko na moko roli mashika danger roli mashika siko timide moi muke neno yebi o comité une émission à Palais Royal o ça une émission hein bossa yonde roli sikoyo akozala amoni likamuna studio kuneza kotengama atiki pe leader moni bona babete goma mais lubaka mbala moko Christian aussi mbala moko était kata était comme c'est mon tour de so pas donc les véritables maestros ya mwindu pe angolo pour mwindu keseni les véritables mobalo zanga mwasi na leliga elokwana ça va rien à dire quoi, rien à dire. Christian Ozil petit mot pas au véritable maestro quoi. Le véritable maestro pour naza du colon aleki et on va bien un véritable maestro. Leginan. Tiens aleki on bien un maestro on. N'a ce que le véritable c'est plus que maestro. N'a pas plus que maestro. Nathalie Kamenga pas mourir mambo na loba. Pourquoi venir zo bien un véritable maestro? Surtout Nathalie Kamenga wa biso pona nini? Venir zo bien un véritable maestro. Merci beaucoup, Mobalo Zanga Mwasi. Ah, nalele logo, vraiment. Alors, abalite? Na abalite, wawa. Abalite bochite? Vraiment. Nanenga mabete quoi. Ok. Fidèle de son internaute, par rapport, il y a les années où on est là, l'album C'est mon tour. Vienjora. C'est mon tour, un album qui te fait plaisir énormément. Au moni c'est mon tour. Les albums moko na nyoka mina onango na yana sona fait hein na nyoka mina onango ndo lobi batu bazala ki kozela aussi tu sais combien d'années et mon loba 6 ans Sans concert. au babet un concert ce qui dit ce qui bimisi voilà donc en tout cas nazana plaisir quand des obima en tout cas ngai na nyoka mi nazanga producteur ba producteur tout na contacta ba boyanga o contacter mutu boy amona ka biso bato bimisa na noté to côté kate bango to bazona na ba dego musique ba manu vaka ba tutu ba boya na bango na kongeza keloko mombo zaka balingaka mutu asa bimisa yene ba sirna espoir pauvre merci na andimi biso na noto bimate abis album lelo tala lelo na plaisir makasi na plaisir makasi tala lelo yo album ekotekama koleka ba album nyonso album bato baza ko kozela par rapport ya bato balobaka babimisa c'est mon tour. C'est mon tour parce que autre soulever le romoro awa que ba producteur est belé ba pesa que confiance était atamukete mais na pose une question morobo oyo batu balobaka ba mazamba mopao de la forêt na Paris. Que pensez-vous aux gens qui disent que musique ya la terrain na yote bazo rêver nga na veno na monde de musique nazaki na grand frère na un chanteur Babia pauvre Babia des femmes batuni bazaki kokanisa ke musique njora osaba vanti njora oselo côté lelo batu ba confirmer quand ba play ba ko to sa ba nzembo to yemi na ba studio qui sinjora oleki no batu ebele boy lelo bato ba comprendre que ba artiste pe bazana Congo pe no ba bimite pour Christian aussi nazala amisa mutu ta uche pa mutu te misa sika role masika misa sika de bezo ba konga misa sika presse non misa sika bato ba comprendre kaka na boulot na biso yango pe lelo bato ba bike le 30 juin ba resomba album sur le but que Christian Ozil a uche pa mutu te il paraîtrait qu'à autant quartier la terre na bia ba kendaka ko aider vieux baba mtabenga ba ona ba ker moko boy au mona ta concert mo abeta ezaka na ndiai ba mise ba la te baluka mo ma desinforma ka modogo yo Christian Ozil kenda ka senne ka tiki na epa zongi na to vana so mo intervention c'est tout ba ba na studio na ndiai c'est tout yete que musicien confi jamais yo ebi Christian Ozil bato ba ona biso Vienjora qu'est-ce que Vienjora aujourd'hui peut changer de la musique congolaise? Maman a changé ce bébé, t'as un bon bima, mais tu vas mon gars qui s'injure à peine changer ma bébé.
Oui, parce que bamisanga baza bamisa sika embela sika makambo ya sika batemi ya sika bamaloba ya sika lelo na chamoko vice président Sali Christian aussi merci maman tant bat ba yoka yango ata ba papa na biso ba embela ba maman ba maloba ya boyete na biso de tout le monde bloka sika moi ba to découvrir que bano yo mutu asa makambo biso tu mets la bandiama ba aveugle tu mets la handicapé la veille à l'amour sotali bandiama tu ba mets la aveugle na YouTube même indele mutu monta sala titre na ke aveugle a droit à l'amour babaka aveugle au supermarché aveugle na rebisi aveugle boye mais ba bosana ke aveugle pas mutu azala droit à l'amour avec mutu façon moi ça bota to moi ça mobali atas aveugle lelo oyo parce que tu as posé question qu'est-ce que Vienjo a pu changer dans la musique congolaise au lobby oyo koloba lelo oyo soki ministre qui tire ako benga ba leader ya mboka oyo pour na réunion moko songolo pakala Vienjo apena obeti pena ba teni na yo leader on a venu au mopao venu au mukulu de la forêt Vienjo ra leader eza mokilitura turti na bona koma leader te poani na koma leader na mouvement na ngai et puis la pièce rare ngalo nazo regretter ba ministre ba pesi ba trophée soki ba médaille naza mona moso ba kopesa nga médaille na idéologie sika na musique congolaise qui porte parole à moi ça zala ngam na coach na musique naza mutu to ba pesi ba médaille ba lataki ba fait ba latcha penga mona moso ngala braza dans 2009 balachanga médaille trophée ba pesa nga pendant qui sinjora médaille ngoyo au mérité moi na idéologie la musique à l'obéra ba musicien ngam na yena ngo naza mutu to ba pesa ki ba médaille wana fa pesa nga ni naza bena kompana ramon ko biso nyoso est-ce que ba to anima ke lo faire comme leader to fali to big liton jamais to fabrigas même ba sel yo banane jamais alors Namusala na yo wana tonzala qui au porte-parole lelo oyo quel est votre plus mauvais souvenir na musala na ba président ba groupe nyonso oyo leki ouais mauvais souvenir eko zanga te na musique mauvais souvenir za parcours na l'équipe a fallu ndena l'équipe a fallu wana ya eza mauvais souvenir na via musique na bimisa énergie nyonso na zaka nango na beke loko sika biso to bima to bonga wana mais nga na bénéficier rien nazo ta véloté nazo rien le côté na sa musala punda o ba musala punda sala do ba ba o se musala punda ba ko sa te on a baissé besoin moto to vélo te par rapport BCBG ça va JB par rapport ça va quartier la terre ça va tant le comme d'autres c'est mais bimisika to foule fali to kende boy to sala biso mo kasa na biso na zo rien na bénéficier le monte qui défend quartier latin pour le moment na ebitenga te ngatenga za mouvement na nga ko faza pire vie na ngai ko faza pire vie na ngai lelo oyo est-ce que c'est facile ya rozala leader c'est facile pe rozala na groupe eza passe mo remavon ga passe je veux eza passe ko va na ba mikolo ko ba Christian Ozilo ba 7 Christian Ozilo ko ba 7 te Christian Ozilo na te ba 15 ans Christian Ozilo na le te ba 15 avant ba Christian Ozilo petit Vienjora avant na ba na mouvement to zana Christian Ozilo na yaniki mutore na parler bani tsazo ba diplôme na ya ta ba tiki na ba université na zana Christian Ozilo Christian Ozilo c'est maman ya le lote na to bana mouvement na yemo na mutu ale biso 3 to bana to sanje ma fait à toi l'amour yemu ta koma yangoti akomaka kasi ngani apesika titre na bila bango moni to bimasika to sama mona no to sala te tu me ba handicapé ke avec pas ça besoin bolingo ka mutu yebili to ko tsaka avec toi l'amour oui yeti to ko te o makina kitambo yebi biso 3 kaka on sala intégration à un certain avec la sala ouais avec la sala wana to zo ka figurant pour côté na clip Christian Ozil ka yemo ka sur Christian Ozil vice-président abi vient Joromoni avec le nenga zali boy ba histoire betela biso ku fara mission na 5 ans to ko se lipenze mbo a ke so commission nze mususu avec par la propos de sa vie
obi na regretter nzembo ane bimite par rapport à banzembo to sala qui eza par ya ba mère ça soit bon ya ba histoire vraie avec il y a toute une question aussi des besoins toute une question bato binzembo wana siko to boko biso peut faire que les autres sanga yemo ko fazala azala pour ça histoire vie na e quoi place azola na ri avec les naza ser na yo ya kata to sala clip na soko kenao akene ma ya kata to sala clip wana ato sala clip wana. Par rapport à la musique, par rapport à Vienjora, na nyonso oyo sali pour na le lobe va porte-parole et belé le loba yé et belé mais vous êtes le gars qui ont vécu bato pena ba sali bon marambo belé pour na musique oyo mais lelo oyo yomo lelo o commis leader bato ba la nabiso ba partout dans le monde Vienjora jusqu'en ces jours banani ba vrai leader, ba grand leader ya mboka o. Ba grand leader ya mboka. To tieno ba papa na biso nyonso. Atana o ba kufa. Ba pauvre tantan ba ritma ba rumba ba chacho yeche. Ada dilo za chacho et puis rumba mdesimbi musique na so RDC. C'est la rumba congolaise. Alors par rapport à bangoyema oyo tolera awa entre les deux familles Shungu et Kofi Olomide na habité entre étant qu'un ancien, il y a quartier latin, pire petit à mon pao. Point de vue Rosani. Ouais, point de vue Nangezaka. Maman Amazon, a maman, azamute ma maman. Maman za maman. Papa mbasa kufine, ata papa loba qui me le quoi za maman. Ali ngotika na rankini wana te. Kofi azande konae. Azam muto bavana na Kofi. Akutana Kofi ba solola. Bazana bango bien to bosana wa eleka. Ezo sala mabena télé. Et sa salité. Et comme salité et ça la ma belle la télévision et comme vraiment salité niveau papa Wimba donc et ça la ma belle Kofia ya matanga te donc et ça la ma belle cimetière te abim sanzembo te njema bimisi Kofia bisa ngalo njema bina traga achine ngali mo wana traga Kofia ba okene cimetière itali est OK bon ba nango kange kuna pexe abi pe so ketela mutu so kufa gitoke kunda mutu mona ngote abeso kipene mama Amazon kuna ta okene. Alors, merci beaucoup. Nous allons parler. C'est mon tour là, bientôt là. 20 jours. Un album, il y a combien de titres? La salle a 20 titres. 20 titres? Bakati a 11. Nakati. C'est pas un pauvre musique. Abi sa premier album. Tout le monde a bayo kabiso mwandambo to bimisi. 11 wana bombi yango abiso en janvier. 11 wana ata janvier te l'année prochaine quoi bi yemo kabinga bisango. En tout cas bato tu bawo ka banzembo na bango te ya ndenga mabete banzembo zali mais pour terre bato ba yo kango na auto bimis po bato bazwa ta surtout c'est belé bato ba ko yo ka bisote ba chen belé bato yo ka bien te d'amito to bisa 9 titres c'est presque ba que ce moment ko banzembo bien tshema mabezali te yo signé combien de titres na kati nga signé ka moko Oyembinani Mamadou Arisho. Alors, bato baola na biso Vienjora, lelo vraiment na senga yo, on a un petit mot pao, le véritable maestro, mobalo azanga mwasi parce qu'à bota na epete balate. Voilà. Alors, on sa biso moi playback lelo à travers cette émission, bato baola na biso bazwa déjà idée, ba Jacques Ntela na ba Mireille Ntela ba na Paris, baza déjà na idée, il y a c'est mon tour le 30 juin. Voilà. Oui, en tout cas merci beaucoup na CP Makasi l'émission na yo et là quand on le 30 juin ba ke ko somba album ba za décider nzembo na test que nzembo vice président komaki Christian Ozil et yimta komaki yango mais non tsoka mwandamba ba ko ka mwandamba malobe na kati wana ata yezu mwana nzambe babota na mama soda tazana guerre moni moi sabeta risasite soda ndo respect na mama quoi donc en tout cas batu ba yo kaka kama lobo to lobi na nzembo yo en tout cas ba comprendre tina zo ba Christian Ozil azana mutu tina na obenge les véritables maestros donc tu vas comprendre on est ce qu'on a dans nzembo et puis ritmo yebo mutu yaki nango ba kama bele mutu sali beta guitare ingénieur sala ngo bima ngo bo kela ngo bo nzembo na fona mba bona sala en tout cas batu ba yo kaka nzembo batu ba comprendre que ça véritable maestros on les a. Merci. Merci, avec plaisir, merci. Monsieur Kofi Annan, Nalikani Simala Mozwaka, pour célébrer Journée mondiale de la femme. Merci Madame Simone de Beauvoir pour l'émancipation de la femme. Yesu
mutu mwana ya nzambe babota ye na mama Maria mokili mobimba tosepela pona mama monde mobimba tosepela mama mokili mobimba tosepela pona mama monde mobimba tosepela mama topesalo kumula mama ezongi paira bango mama polina lilomo mama bekanda wali mama katali Marie-Louise Mboma tokina kanisi mama basio mona kina metolo bedalo tango monganga zala koloba mama pusi kaka ponga na bima yango na lobi espera ba mama no la violence fait à la femme to pensalo como la mama ezonge para bango mama yesalu yungu joli likwelele jenile mayolande malula iba Simba Solange, Mélanie intercontinentale, Mama Botanga vers de Tempolo, Méline Bopi Mouma, et nous tout maman. On y va anglais à boy, de la savate à la femme, voici à salir, c'est là, n'a pas si à la société, n'a pas si à chasser pour vivre, papa bossa va maman laisse, n'a pas s'en quoi ma balle. C'est le montage international là-bas, maman. Nous la parité entre l'homme et la femme. Éduquer les femmes, c'est éduquer toute nation, maman Sandra Gugurama. Maman, nous sommes sa maman. Qu'est-ce que maman moninga est? Bangon de banzan, banzan, l'amour qui est. Maman, maman nga générote merci maman Dani Bokombe onde mama Yvette Okundi onde mama Nathalie Kasongo Nadine Botefa mama botanga générote mama Ribambi abota champion Yuri mingi mama banganga kisi bayebi tina basingaka mama yaka nzembo vraiment nayebi te na kati vraiment ah banganga kisi bayebi tina basingaka mama vraiment place on a vraiment nayebi te 20 jours nayebi te d'abord nayebi ke nayebi te nzembo oyo idée utaki wapi mutakomanga bandeti so yewana le véritable maestro Christian aussi tu na yemoko makamna yemoko le véritable maestro na idée nanga idée na yo idée na yo idée nga ba idée ngaka na ba idée pour na bokoma nga nzembo te nga na kana idée leader ba idée osoko pa maloba no sona ba tete mona mutako mengo yemoko Christian Ozil d'abord pendant ozali kanisa roye manzembo oyo o kanisa ki vraiment nani nazongisaki vraiment filme nabendeki pena filme ndenge mama abokoli nanunga ndenge mama nanga mama Verdette Mpolo Kalemba ndenge abokoli ngai natali ba sacrifice asali po nanga depuis que j'étais encore gamin ndenge nazokola ndenge natangi ba classe ndenge na silisa lelo yo na s'inspire vraiment mingi na makambo mama asalela ngai ndi yango isala ngaki non akoma nzemba boito venir apesi idée non faut tembela ba mama to kumisa bena ba mama nazonga ndo boule siko no benda siko film ba mambo mama sala po nanga po na biso ba petit nanga kwa na boule pe ba kambo ba mama misu ba sala po na bana na bango ndenge to monaka yango s'inspirer nga ça dit yango inspirer ngai kokoma nzembo ya lolenge lié
Et tant que maestro, et tant que véritable maestro quoi. Le véritable maestro, mobalo abala na été, mobalo pa rané na moi cité, abota na épété. OK, yo mingi batu pena ba na posa ba yo ka yo moi trop. Ya ngona ko ka poser ba question mingi té. Et na vocal mobo au sala na nzembo ya elle puissance la patronne. Ba fan ba ebele ba na posa ba yo ke loko wana. Ba héros dans l'ombre bébé bokeh tu confort. Ça biso no moi plaisir. Il y a sans musique, il y a bon rara. Oh mais maintenant biso toyo kanon devient jour le véritable maestro vice-président. Ah ben oui, voilà. Voilà, na Robert Tango malgré santé za mon kokoso pour santé za mon boulot. Mais tant que véritable maestro na onzemba kwa. Na onzemba pena. Nakozala botena webo minga elle puissance Sandrine Bruxelles nzambali nga kasalo uranium yo eliso bimina yo moto nzambali nga kozala tsa or yo eliso bimina est-ce que maloba véritable maye soazo loba aso ki on abi nzambali nga kasala Sandrine Mopende asana yeye uranium ya olisa bimana ye moto ya ngaza bongo yela maloba nzambali nga kasalo uranium yo eliso bimina yo moto nzambali nga kozala ta or yo eliso bimina yo moto mwana yo richesse na ngala patrona na embio na lelio na nzembo je la tibonsa ya fana na bande touchete je la tibonsa ya fana na bande touchete mwasi ya kitoko ya bongina bambandate Nathalie Kamenga ya bongina bambandate Banon en place wana. Banon en place wana. Nathalie Kamenga. Mwasi ya kitoko abongina bambandate Nathalie Kamenga abongina bambandate Mon mère. Nathalie Kamenga abongina bambandate Nathalie Kamenga abongina bambandate Nathalie Kamenga abongina bambandate abongina bambandate mwana yo richesse na ngala patrona na embio na lelio na nzembo Joala Tibransa, yafondaka na bande touchete. Joala Tibransa, yafondaka na bande touchete. Mwasi ya kitoko, yabongina bambandate. Bote na yo, ezo merite bambandate. Bolingo na bise komiko se pelisa, mato idole. Motema Deborah Bofando, Fego la merveille. Junior Bongongo, Union Européenne. José Maliro yuyo. Nabibwana motso babia, Njani Mpang Ernesto na Bundes. Ale mokemo, l'homme cravaté. Sandrine Mopende, elle puissance la patronne, na leli, na Bruxelles. Aïe. Zung solo SP Media. Aïe, bayokate bango balani bakoyo kakake. Tonton Juvenal qui balak, tonton de la presse. Tonton Juvenal qui balak bingazor de la presse. Et à chambre. Il va se faire pas baba yumati. Quand tu vas na barumbu awa, yanke na ballon, yuma na kato. Ne biso ba barumbu ti. Tu la takatombola. Yanke na ballon, yuma na kato. Vous comprenez? D'abord basima kisi na musique pour nanga baba yuma. Vous comprenez? Baba mbendra kala kosima musique gwate. Musique za njembo sa bien sanga njembo boy fala kesima na ngogwa. Ya dana gwa na ngo déjà bien déjà. Ya da danser muto ayo kama moi sepena. Bagwana ngwa ngwana ngomo ba marke na ngonzamba se po déjà tant to ko manzembo. Est-ce qu'ils sont mal déjà et où t'es pas nzambe. Bosma kisi po anini. Nzembo bonete sokera nzembo sokera tena tiki musique ya. Anga bo so simbi tena tiki musique ya. Ozongela yo. Promete songela nga. Manzimbi to zonga. Pensez-vous que non album ma production Angola, Kenya, Tanzanie, eh ben Europe c'est le rap vient toujours. Ouais, tout ce qui est en Europe, tout qui est 14 personnes, tout qui est l'année prochaine. Année prochaine vraiment ma comme ça dans personne signé papier. Asina signé à Cameroun surtout et c'est aussi la signé vice-président. Et on est aussi la signé tout qui est 14 personnes l'année prochaine. Tout qui est 2 mois dans les c'est vrai mission nga surtout qui est zonga. Pour m'amener belé photo à Dubaï pour voir le baki tu as un concert na Bangola tu as un concert belé et 5 albums même sur le marché
même na Kini, même na Brazzaville. Donc en tout cas, tu rebelles à ma concert de Zébélé. Merci à John Diamonica, mon pao, soda poto nzamba mwana mukie. Baye bate idéologie kaka yonde. Tout ça on a besoin na eux. Alors, le programme est parce que tu as chuté vraiment. Le programme est venu mes amis encore. Le 30 juin 2016. Pour le 30 juin 2017, de photos confirmées, tu m'en as bien aussi. 2016. L'autre est le 15. Juillet 15. Juillet 15. Dans 2 semaines. Au niveau de l'Europe, et à côté Nini. En tout cas, tu vas partir à les 25. Tu vas Amérique. Alors, à niveau de Kinshasa. À niveau de Kinshasa, tu as la maison pauvre production. Tu as besoin de disques. Même si on a sur les 30, les 30, ils sont surtout. Donc, ils ont parmi les meilleurs albums en 2016. En tout cas, parmi les meilleurs albums en 2016. Et puis, j'ai tout. Album. En tout cas, pour Nanga Kisinjora. Pour Nanga. Babi Sabon en 2018. Babo Mamana Bamo. Parce que 2016-17, c'est mon tour. En fait, Ventura, tu as tellement d'abord parce que tu as commis Souka. Et ça, la question, il y a Souka, il y a tout. Tant que vous avez un studio, l'album est arrivé tout, mais apparemment, tant que l'album est bimara et ça, il va en plaire, il y a des gars, comme si il y a un leader, il y a des femmes. Bon, moni, ça n'est pas un leader. Non, leader sans qui ici. Ce qui est aussi les habits de ton cabola, les gens qui sont dans le mouvement. Tu as un concert à Pointe-Noire. Tu as un cabolilar. Tu as un cabolilar. En tant que leader, il faut aller à Moukié. Parce que les gens sont sous chien. Tant de répéter, ils sont sous transport. Pour fièvre. Azan a malade. A la fièvre. Les gens qui ont boire à thé. Abo ka Nathalie ka menga pomme rouge. Beauté nae azo mérité bambandate. Wana mère. Voilà pile petit sœur avec moi la montanate. Moi la musicienne. Abo ka yé na yale mon kemolo man cravate. Été na batu monsieur osi boire pardon. Na moni boire ka pardon. Na moni aboire ka. Alors so batu wana posa ba contacter Libana ba rosa la comment? Wa so ba ma zo vient na bango Venjora. Bazunga na 00243 Willy Musheni code mboka ya Willy mobala mwendo sukali na bo sente personne mbote na grande sœur na Jagi Pierrette Ebene na lela mabe na Suisse wana yebe so moi sa mwendo sukali 00243 81 99 088 65. En tout cas, on a passé mbote na la plus belle femme, la reine de Belgique, les Lala, il y a Bruxelles. Elle puissance Sandrine Mopen de centralisation Mopendeski. Il peut beauté na mérité bambandate quoi. En tout cas, Céline Moussang est à Washington, il peut beauté na peut mérité bambandate. Il y a Joséphine Meng il peut à Joking les rois. Il peut beauté na peut mérité bambandate. En tout cas, na lingi bana potonyo soming. Et puis Nicole Lukao, il y a Body Kiro. Na Nashville, il peut beauté na peut mérité bambandate. Bodi Rosolem banani. Il faut les banana boumé déjà. En tout cas, battu au bana États-Unis nord ya Dakota, des Beaux-Arts Harmonie zala calme. Bourgeois disque à Songongo zala calme bien tout bourgeois bien disque so bimanango le 30 juin, musique qui sent ici, musique qui sent quoi. Bisokaka, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Babé baza fin. A romenoka ki sinjora. Biso a bena biso hein. Et alors on te dit, ok, parce que ça la cérémonie boité. Koliara oyoté, oh baliara té, oh boité. Biso bekaka chapelet ka rozo beta. Nzambe langai. On a pas moi nous qui sinjora vraiment. Tina kota ki album, na kota ki studio papa na simba ki kisite. Na ma ki sinjora tina sa rap papa na simbi kisite. Papa bongo batu po ba yokango. Papa Fona simba kisi. Ko lelo no lelo yo nzamba zo yo kana yebso jivel. O matiko ko lela biso yango biso bata catholique. O simbi chapelet na yo. O so na nzamba sa o zo solo la. Siko plaisir na ngaka keza. Munga no na chapelet o sele biso ka isakola ya mawa.
Maman tu naïbe. Naïbe n'a pas de maman. Ça colle à maman. Ngana mona catholique. Tika makambo wana naïbe ngonyoso. Naza koloba kaka. Wana za temps na osenge pa kolo. On est ce qu'on a ça ko expliquer yo. Ndenge biso to sambelaka. Sakisi. Eza ozo lelo senga na nzambe. Nzamba ko yoka. Osenga pela nzambe na ngai. Sangwa. Eto ke pa mwana moloba moko boye. Ok ne soki wapi soki pa papa moko boye na bakimba tseke na suka kuna to na ba Congo ba pesa ko ba condition la la kana ngo la moka kana nguma na sambetu liaka ba nie sala ba boye biso rien biso balia farata balia ba nie yondo zana na butu il faut minuit kaka kola la raté à partir minuit ti ni il faut que na cimetière chaque jour ok il faut cimetière hein faut que na cimetière chaque faut que na océan na butu biso zakaka 19 rebelles au nom du Père et du Fils Nzambe. Vous avez papa na mwana na yo. Na sa musique na nga papa. Salisa nga mwana na yo. Edengai. Et c'est merci beaucoup, c'était Vienjora. Comprenez que nous parlons de la bombe. C'est mon tour. Alors, non, soit chez eux pour te clôturer. Alors, moi, des 3 personnes, et puis moi, message mon clé par rapport à bateau Barol Nabiso, héros dans l'ombre, bébé Boké, tu confortes la femme aux classes mondiales. Merci beaucoup. Message clé, Zara Mingi Mingi. Date le 30 juin. Les jours où tu auras les pandas. Les jours où tu auras les pandas, quoi. Donc, n'est-ce pas musique, Nabiso, tu auras les pandas. Le 30 juin, musique, on a Naboumbu. Parce que tu vas nous comme trop, Naboumbu, il y a musique à ma baie. Il faut maloba sur. Qui bon moi les autres on les 30 juin dolo on la on a bon moi ba maloba bien ba maloba sika o mutom sa kabone ki nzele na itanga yo kinzembo bazo mani mbala moko aya bondeli maman tam su ngaka tricher nzele na itanga ki vokalia petit mo pas au véritable maestro aya bondeli maman ah ti moi c'est comme ça qui te ko bongina bambanda ti posa na nyoso koka na Nathalie Kamenga bonsoir Nathalie Kamenga bambote na yo siko za na Suisse et puis politaire na biso ya Bogar yena benga e mon boss viens ngai Espoir en pouvoir, mon boss, producteur vraiment donc le 30 juin album Ezobima, c'est mon tour. Bobu ganate bo somba yango bobu mbana bo garder pena balar na libenga. Bambo théâtre na ya ale moke molo man Cravas na Londres, mon yaya, président Bingu Disquared, Valence ya Lupetu, faire gagner la merveille, Fego la merveille et puis Moussa El Pachi bambo tenabino, Christian Kino or noir. Christian Kino or blanc or noir. Polingo Tekito Repetaille, Maman Gladys Soso, Maman na 4-2. Merci beaucoup, Maman. Glodège Maman na Djobour, Emma Sanana na Djobour, Glodège Maman. Merci beaucoup. Alors, Vienjora, émission à tonton Juve, comme déjà na Souka, na habité dernière mot na yo. En tout cas, on a Souka à tonton Juve, na Lingyo Mingi, en tout cas, je t'aime. En tout cas, je peux me rebattre la moindre. Je peux sous moindre. Moi, je suis on rêve mon angola. Pour ba maestro mususu agana mapoto mon angola comme le roi moi chocolat. Moi chocolat. Je peux mon angola. En tout cas, merci na yo. Question aussi, c'est pas ça non. Yembele non. Yembele non mon que toto jive. Yekaka. Yekaka. Vraiment. Tonton Juvenal. Aye, bayoka tsewango banani bakoyo kakake. Tonton Juvenal qui bala mena tonton de la presse. Tonton Juvenal qui bala les bingazors de la presse. Tonton Juvenal qui bala malakin sabanagu. Tonton Juvenal qui bala mobala lekin sabanagu. Babi le kitabanagu quoi. Babi le kitabanagu. Babi moronde zana eza des fois quoi. En tout cas la pesi ya matu idole. Motema Deborah Bofando na Suède. Alice Petrel, moi, ça pembe en Suède. Ici, c'est Stockholm. Pour soutenir Bisso. Na Suède. Oui, ben moi. Oh, non, non, bon. Denise, mon polo, moi, tu n'as pas moi, trop kuna. En tout cas, il y a Potonio surtout. N'engana le baboué. Le 30 juin, ils ajoutent aux indépendances à RDC. Ils ajoutent aux indépendances à musique. Ba musique à Sika. Mokonja Chambéry. Tilo ilunga muyaka mungala naeba chameri wana kombo na pona yo mema batu kuna baki kosomba disque il dabayati ya Ange Apocalypse na Saint-Étienne nazana besoin na mettre la 20 CD ya Robi Vwemba na supermarché Destiné na Luton wana nazana besoin na mona CD Aboudou Samba garçon de chance na Lyon Vicky Jenny Mokonza boka Lyon un presse à Lyon en Miss Gaz na Gaz Pichido comme Guerrier de Paris quoi
bana Paris botonda na Château Rouge wana Loris la Congolaise batunion surtout je vous aime tous aningi binomi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin. Tonton de la presse congolaise, Balowara, Aïb Sarabino à tout moment, il va tekindo qui va sominganga, basalinine. Avec la Ibagi télévision, il y a une boule à rotala to ya royoka. Ce qui pour na royoka, c'est bon. Mais pour na rotala, on est remis étonnant. Donc voilà. Merci beaucoup. Balobi vient jour à lobby, les 30 euro. Hein, les 30 euro. Il y aura trop de victimes et de morts vestimentaires. Donc tous à la mouille belé. On a qui un niveau mikili et quand dans l'homme bébé que tu confort la forme classe mondiale bora pembe so kureka ko marabushi et Yolande nzenze mbala yo yebi masolo. Merci beaucoup na mère et ses révélations serbo credo Karine Krebo boté tuka et ça la biso plaisir pense moko chambre kaka na omona ga ba body na omona ga ba lich na omona ga na ebité quoi et na jomo bo a rolela nzele na ye akoyisa ki tonga na ye a rolela pour les langues wapi a rolela on a des missions na ba commentaire mais est étonnant juvénal qui bat la garçon bizarre aux événements brisques dangereux et suspects juvénal qui bat là c'est l'esprit kolela rolela raté à tort de celui qui dit qu'il sait alors qu'il ne sait absolument rien du tout. Boucle. HP Media, Site Kitoko, HP Media, Site Agayara, HP Media, Site Evimba, HP Media, Site Agayara, HP Media, Edo Amani, HP Media, Site Agayara, Edo Amani, et pense moko, Edo Amani, pense moko, HP Media, Site Agayara, HP Media, Site Kitoko, HP Media, Site Agayara. Christian Zile, petit mopo, mwana viendere, HP Media, HP Media, HP Media, HP Media, Kindoki politique, Monsieur étonnant, HP Media, HP Media, Héritier Kobi, na studio Erlin, na Katianjili, Ria, ya.